mbote na baje sur ngama meli ya ni tunapesa bino mbote mingi ma vipi muko wazima boni bino boza bien ngaba bino ma meli ya ni to ça va nza mazoba de la kimia ezali santé vraiment eza bien ni bota pe ça va et vous de votre côté faites-moi savoir si vous allez bien na lingami ko yeba soki ba ndeko na batala nga baza bien et ça la nga bala pourquoi parce que soki moi likambo ezali na tango lo sambo tango tubonelaka nzamba lola osenga nzamba lola nzambe nga natiki mama lisi ndobele na maboko na yo nzamba mawa natiki ya Marie Paul Lumbu na maboko na papa Jacques nzamba bikamwa natiki mama Valentine na maboko no sungai papa musala sa keke ndi bosu ponga na zoma ya komela ngana to sola ka bo mesala nga pe na mesala bino ka bo j'espère que boza bien mama ile ani tu na temena cuisine pour na to so mke makabo cuisine bo yebi que émission na biso préparer pour le mariage to ba makambo eza solo du vrai du vécu ndoto lo baka na kati émission préparer pour le mariage en tout cas on c'est parce que na boza attentionner boza kotala ndena ba question que c'est l'émission moko eboti susu émission mususu bande ko mingi baza ko benga mama Nitu en tout cas merci parce que vous ko sunga biso makasi mama Nitu en tout cas vraiment nzambe apambola bino ndena lo baki ngai naza na poste ce qui a ngata 5 personnes batalinga et que 3 personnes basali makamonga na lo ba on des arrêts motema na pona baki émission pour le mariage za pona ko bisa teme za depona ko bongisa j'espère que vous ça bien le to muto solo la na kanisi bo ute ko tala émission mona sala ki bino la fa passer on a epse ki bino ke mama Bokilo a pesa ki moi c'est à moi ne alambela lapin ndenga pese ki moi ça pour lamba lapin business qui a osani ya kokabola bango mama Bokilo je n'ai rien contre vous parce que ngape na za maman mais ce qui tozo ko solo makambo eza pour que tomeka ko changer donc changer ba bizele na biso moi si à moi na yo akoma ko moi pour na yo muto kutela ngamba liboso ta muso ebinga te comme na mama Meli ya Nitu na za secrétaire de Carrefour la Providence hein o eza ko daté de 12 ans ce que nous avons en 2021 et comme on a 13 ans expérience zali so on a posé un mariage na yo ko hésiter te bien un numéro de téléphone en 06 15 31 69 90 mais ça dit traité de Carrefour la Providence c'est bon taper moi na mais comme on a la marmite nzungu ya maman Eliane Nitu la marmite eza wana nzungu na nzungu eza na talo nango la marmite eza wana pona ba maman obaza ya kolemba ba maman obaza na ba fête na bango ya mike oza ko bali ça oza ko yamba muziki ozo sala dote po fiançailles obeng mama Eliane Nitu banzungu eza ya moderne nzungu na nzungu eza na talo nango ye okayo ko sepela mama Nitu na posa la melanga ngana olamba ka biloko ko senga na bosenga na yo na osani na ko livrer à temps et à l'heure dikamu toza ko solenza jeune fille moka binga bisinga mama Eliane jeune fille kutaza asa déjà maman bisinga mama Eliane Nitu na bengyo parce que na yebiki bato bene ba komi ko sa lobby ko délivrance à travers ka média à travers ka émission obina bozo sala mais ngata on a talinga ndalo balikambo pa mama Eliane Nitu mama Eliane tsani a solo la yango alabi ke mama na katsa ndako libala na ngala mobile na ngai to vanda kina bambula mingi to boti pe na bana mais problème est ko se poser tant mama Bokilo a koti na vie na biso mama Bokilo poko ta na vie na bango ezaki boyo ndeko moi so wana ya kufela papa kufela mama aso na ba parents alors azo mona ba parents mobile ba komaki lokola ba parents na ye nde ba vanda ki mingi na poto ndeko moi sa ke Congo kota la famille tant que ta la famille aketi kuna na mboka parce que ba famille wana baza baba songe aketi na mboka na bango kiuna akikotala mama la bango tant akikotala mama wana amsonge tant akikotala mama wana akuti mama misu eza ko déranger ye misu mama eza ko déranger tant moi misu mama eza déranger abengi mobile abi na moni mama awa misu eza déranger on dirait misu mama ilingi kufa mama mona sumala muti ngala kwa na mikana ngala déclarer ka mama na ngala kwa mama na ngakufa na mona sa nini nazo mama oyayo na ya na ye na poto quand to sala ka soko lingo o atire mobile vers yo so ngo sa na saka mo likamo ko mobile mo ke na mo si malamu ngabe ngala linga famille mami maka ma Bokilo dina landu ya kali solo ma copine alabi à partir kuna nazu ba papier o ifalaki nazo tout ça parce que maman na ngaza kombo mususu za mama Bokilo efaki na changer ba koma mama Bokilo na chana kombo ya mama abiso asimi zela zungi pour trois za française parce que le solo za ndiko za na France na France na France asali ba kena mairie mingi za la kaka bon bref asali ba démarche nyo surtout pour na mama aina ba papier nyo surtout mama zobela asali tek ba cop kuna na kuna ki ba papier mama misu fa ba opérer kaka na poto kwa pe mwana za française ba opérer mama ni na France makamune surtout esimba ki azungi poto
ndenge zala kaka ye moko susu asali su azwi initiative azwi billet si mobali bombalo nde na ke Congo nazwi na mama lokwa ba démarche ici OK yakana mama pasi evandaki na ngo milukeli pasi ake kozwa mama na mama na ndako na mama na ndako mama koti mama moni ndako mama moni mwana na ye mama tonga moni mwana yambi mwana ngai bambule belé na moni yote mama sepeli bokilo sepeli abiki na bokilo na ngala ndako webika ke na bokilo mobile pas sepeli o marqué pete o marqué babi de babaka marqué le bi oh marqué pebi na ebe mobile nzoka nde ndeko amilukela kine makambu koza mama bokilo ko ali na kasa ndako amilukela kine problème mama bokilo na kasa ndako mama bokilo na kasa ndako abalukeli mwasi ya mwana Alphonsine mama bokilo abalukeli mama Alphonsine Alphonsine tete ko memanga mama mama tende abalukeli ngabolinga mwana na OK na liboso mwanga kwa eza na mwana mwana mama bokilo abanina nuna toilette mama bokilo soki akokusala besoin na toilette na ki va mama bokilo avanda malamu te mama bokilo apréfère asala mona se so asali na se tango ye mwasi akoya kotala akayisa mobile nete ka kolonga mbali boso bi liboso na longola bika ba lokola mama eka asika na longola kaka alongoli première fois deux trois fois semaine na mona te mona se mama faut vanda bo malamu mama soki na vandi mama za kosala ngona nko mama za kosala na nko komi ko nyokola mwasi ya mwana sali alongola mwasi mwana tate une semaine ezebele abi papa en tout cas na moni na kokasute mama akenda kosala ka ba besoin na se ki veza wana mama ba kovanda ta sala ka na se mais nazo comprendre te en tout cas ngai na osimba lisote o na simbi une semaine ekoki yo pezo a relé ya bi me ya za mama ngara ozali abi aza mama bonga na za nani ngapi za mwana batuti yo moko zo relé makambo ya mama siko avandisi mama na mobile avandisi mama bi mama aenda esko mama yakotala moni awa il faut kovanda ka malamu tout ça boy na boy mama lo bien sinon te moni soki nga na zate mwasi na ngai pe solo ni kaka mama abandi ko bude nzoka ko kende mama bande ko kende ba besoin na ye wana ndenge mama bande ko kende mama bande ko sala ngona nkonzoka mama zaki na nini na bondoki mama zaki na kindoki ndenga bande ko sala ndenge wana mama une semaine tango yaki mwasi mwana zola mbele depuis ka mwasi mwana réclamaki ki alingi lisuko simba babiloko wana te mama lia basibilo kwa mwasi mwana yete mama koma kaka obisa mwana te lambelanga mwana kuma ki musala azonga aya kolamba biloko ya mama amona ki mama osala caprice nzoka nde bango mibale mère morale mama alia basibilo kwa mama Alphonsine te mama Alphonsine deza bokelo alia basibilo kwa na yete soki mwasi mwana alambi mama olingolia te ka mwana ni mutu fabanda kolamba abandi kotala kamunini poni so na lambi mama zolingolia te kaka mama lia biloko no te omoni c'est normal mama za na nini eza ka affection to kabona kalati kaka eza ngolo côté ko kipete za problème te bon eza problème te OK d'accord problème eza te mama na bi mobali na eza ka lia biloko no to bazaka ensemble mais depuis mama na ya mobali na so biloko no so tout akoma kaka oyo ka mama kolia yango kaka oya kolia oyo kaka mama kolia yango oya kolia mama mutabaka papa lelo kolambele ko boy do ake musala azongi mama wana zekiso mama otika na makasi po banda kolamba déjà ba réchaud tout ce mama kokate botala bazwaki oteki na basonge moye ba réchaud boy akokate donc il faut que mwana sani mwana ya lamba kabaliaka sani moko ngoni sani ndenge zabwe biloko kolia na kati ya sani il faut ezala mwana azolia mama azolia mwana azolia mama azolia mwana azolia mama azolia lokwa mwasi na mobile babi bolingo mama na mwana azolia mama azolia mwana azolia mama azolia baliaka sani moko bango mibale non seulement baliaka sani moko bango mibale mama na lobi mama Eliane mko msusu nazaki na cuisine azolamba loko mwana kuna mwana ya 2 ans mama bimi mama Alphonsine kolonda kwa tala mwana akangama mama kila vanda otane mwana zokangama atali mwana mama kamata abengi pompier ki mwana na ngaza ko s'étouffer pompier bonika to na poto vite saka bi mwana ke l'âge 2 ans pompier imbango koya pompier ayeba betala mwana
première se batala mwana bomoni soso nenga zaka lipeka soso siko oyezaka mwa muke nango wana epepa kama ya muke nango wana mwana meli yango nene apesaki maabo kilo koko apesi koko na ye kama lipeka wana ya soso pompi atuli mwana eloko kika se retrouver na ye awa na mongongo ndenge nini mwasa bino naki na cuisine nazolamba donc azana mami na ye mami moto apesi batali mami aza déjà mokoba mais faut ça attention tout ça babimisi mwana eloko wana soso ekaraki mwana na mongongo wana na mama bani ba aventure première aventure yango ya mwana ya mama zaka bana o baza mwa mike batu na mama baponi mami apesa biso ka mikuwa so balie na mwana baliaka ya ka misu na zumi kwa benga bana neti bambwa apesa ka bango apesa siko mwana wa 6 ans tali habite ayi kwebisana nani mama mami chaque fois apesa biso ka bamikuwa soko alele ba misuni apesi biso ba mikuwa mama banga biboso akaliso te so mami apesi bino bozo na bino soso te OK bana ba comprendre que ce qui mami apesi ba osani ba roso te parce que mama apikisi bango mais boya ko ka siko ya munene mama akomi nani ndenge bakoma ka ki mwana bakoma olela mama bakoma kolela na mama mama ifasila ko mona ba teza clarté mama ifasila ko misoko alali azolota mama bokilo ale na kati na bango na mobile na ye mwasa mobile mama bokilo ale na kati mama ifasila bite na mona clarté nazo mona clarté mama ifasila kamati ache kamera na ndako mama ifasila ache ba kamera na ndako abi lokola bana nga batika laka na mama bokilo pe nazo mona za na amour ya bakoko na yete lokola za amour ya bakoko na yete fana cha kamera na ndako po nataka makambolika na ndako surtout makanisa ko cha kamera eyaki pourquoi parce que ndenge mama peseki mwana mkuwa na mama peseki mwana lipeka soso ndenge kangama ke na mungongo yango ide wana mama lifoncer baki mama ni tout place nazo ki ide na bila cha ba kamera yango wana nabi sikoyo soki mama pese su mona eloko moko mabe na koyeba ndenge ni soki naza te na cha ba kamera ache kamera mona salon ache kamera mona cuisine de to abo na cuisine a installer kamera mona kuna likolo kamera mususu abi na che vraiment deux caméras na cuisine ozo à gauche ozo à droite na salon pareil bande ko boyo ka bondoki ndenge eza na kati ya mokili mama bokilo mukolo mususu mama bokilo mwana na ya mwasi nani mama alifosila bimi ndenge abimaka mwana ya muke ya ba 10 ans azaki na kati ya ndako mama bokilo aye mama bokilo bomoi ka na mi ba desu boya papa esa nde na la ba desu moi ni te ozo ma desu na la lambi na viande bomoi ka na ba desu na boya na viande ozo viande na ngai na lambi na madesu bomoi ka na bo madesu na viande est-ce que so muto achelo na kati ya madesu aboyeba te parce que madesu sangani na viande moyeba ke ba chelo na kati ezate mama bokilo akamati asubi na kati ya kopo mama bokilo asubi na kati ya ponga na pinengalo tsino makamu ndenge za ngalo tsino pina makamu ndenge za kwa kopo na plastiki ya ngojo mama bokilo asubi na kopo azuma suba o asubaki asopi na kati ya madesu asopi asuba na kati ya madesu mama bokilo caméra eza koza mama bokilo subul ate caméra ezali mwana oya 10 ans ayoki nzala abini mama musala mama j'ai faim maman lobi mais j'avais déjà fait à manger il y a du riz quand on a l'ami dans l'eau na ngeza ko na appareil boye abi mais il y a déjà du riz préparé j'ai déjà fait du riz avec les madesu kupa na ba les madesu mingi mwana ya 10 ans ye mwana toki loso tangu mwana ye na nzungu po azo madesu mwana ya 10 ans ka kuda nzungu kwa ya kate nzungu kwa madesu et sopani madesu dans le sopani mwana bengi maman j'ai renversé le casserole de madesu tout ça maman j'ai fait comment je ramasse maman bi non ko ramasser tika madesu c'est quoi tika yango bende yango kana peme tant na koya ko passer serpia ko lia susu madesu wana te zota chaque trip peu importe loko olia na wala madesu susu lobi nzoka nenzambe on a zo c'est que moto fozala kana kati ya losambo prière est très important losambo ebate la kamili mona biso ce qui maman nazaki na nzambe te mona ngaki alia madesu ndako mabanga balia madesu parce que biloko wana mama lambi bokilo na alia kango te mobali na epe alia kango te mama bokilo akamati masuba asupi na kati ya madesu oyo mwasi amona kolela bakoko na ye bakolia mama bokilo atia masuba kamera za kozwa mama jour à madesu liki mukola mususu mai on epsa bandeko ke soki muto ye na ndambu na yo opesa ye mai ya ndambu te bandeko mai ya ndambu bo serva ko bino bino kati ya ndako bo melaka bo serva ka te ndeko soki na ndako mutu apesa mai ya ndambu ko melate oyebi te nini za kati
Maman Bokilo azora ba bouteille o ya mai. Atia mango soy, azu bouteille atie soy akangi azongisi. Atie soy akangi azongisi. Atie soy akangi azongisi. Bango ba melaka mai o Maman Bokilo atiaka soy. Baye balate. Alobi maman nitu na chambre na biso. Muko mususu na bimi, ndenge zalaka ki na bima ke ko se soulager. Na kuta Maman Bokilo liboso ya chambre, alala wana ka boy. Boso chambre. Na porte na biso, ngabi ah mama, oyo. Oleli boy pona nini? Oh na okengela mwana ngai. Ebi mama, mwana mukolo bo mutalela kati ya chambre zokengela mwana. Oh nazokengela mwana ngai. Nazokengela mwana ngai yango na lela porte ya bi mama kendo lala. Mama boy akocha bisi mobile bi mama azana porte ya bezo kengela. Yo mo kiyebisa mama kendo kolala. Mwana bimengo bisa mama sane akende kolala. Mama koti akekolala. Kamera ozeki na salon mukolo mususu mama kamati akangi porte ya salon bana bakie classe bana bazate bébé wana mukia 2 ans mama tika ina crèche bana mususu ba 10 ans na bakenda classe Maman Bokilo kamati alongola bilamba bandi ko tourner na mesa bandi ko loba na kisonge azo tourner mesa azo loba na kisonge azo tourner azo loba na kisonge azo tourner aloba mama za ko loka mama alongoli bilamba tikali ndenge mabota ye mama za ko tourner mesa azo ko loba na kisonge azo ko loba na kisonge azo ko loba na kisonge mama azo tourner mesa nyonso wana caméra eza ko filmer ndeko comment ça bon une semaine et koki na longa na pe caméra parce que caméra wana na masona msemeza caméra wa tanga ba cassette abi na bimsana sa nini natala mama ke na mama botelia nitu aza cassette atala boya tala mama Bokilo ninga zo tia soyi na kati ya milangi ya mai ba bouteille ya mai ya ndamu ba bouteille ya mai Mama Bokilo za ko crasher na kati za ko crasher na kati ba bouteille ya mai atala mama Bokilo ninga za kima suba sopi na nzunga madesu heureusement mwana tama ko za madesu nso tu esopanaki baki azo ya salon abi elekeli mobali pas que ndako biso mobali ya kotala ala kisi mobali ya bitala bandeko ndoki aka ndoki mobali asiliki pona nini de quel droit yuki kocha oki kocha caméra pour no filmer maman nanga pona nini filmer maman nanga oza na droit ta ko filmer maman bien naza na droit ko filmer te na chiki pona kingela kanda kuna chiki pona ko filmer maman te pona kingela ndako ndenge maman pesa ka mwana mukua ndenge kanga makaelo ko la bana bana ndako na kenda ka musala yango wana na chiki ba caméra tala maman Alex na mwana maman bolumba maman na tala maman ndazo tourner mais c'est maman nga zoloka nzoka mama zalaki ndoki ndenge baliaka na kati asani moko na mama na ye ezalaki ndeki ndoki muto batavani na Kongo kuna mama batavani na Kongo balokaka na musika yake koza mota ya malama balo bakalusa dutululela dikinga babi mawa ebotaka pasi mama Alphonsine pasi ekotele na kati ya ndako mama Alphonsine pasi ekoti na kati ndako pona nini pona motema ne boboto motema ne mawa kulinga mobali lekaki na saa nini nake lokozo mama ne kwa mama na ngana déclarer mama kufa na sota mama Bokilo na place na ya na ye na saka na kati ya bobomusa libala nzoko aina ndoki mune na kati ya ndako sikoyo ndenge ba filmaki wana ndenge kamera la kisaki wana mwasa silikeli mobali na ye mobali pe asilikeli mwasa boza na droite il falaki pas mobali asiliki ba komi mbwana nyao oyo mkongo basoka na susu te nzoka mama Bokilo ntoki alamuki mukolo mususu akuti mama Bokilo na nini ayebisa bio kanisa kopana na ndako ngana kobima na ndako yo poko bima mama obalukelinga atuno zaka mwana nga oza mwana nga ite botala mutu mama kende kozana Kongo aye na ye ndenge mama balukile po aza mwana na ye te toyoka kata mbato ba oboti mwasi oboti mwasi so boteli ba pasi mingi o basi ba mwana mabala utemi ko ta famia mobali famia mwasi basakana pona obongisa bonsa oui famia mwasi bazaka mabe bazali mais famia mobali kande ba inaka mwasi botala mama Bokilo mwasi boli ka nga bakote ndeza mwasi bino soki bwa tukanga na yo moyete bolia kasani moko mama chima suba na kati mama nazo psemelo lisolo ko kosa te masuba tina kati ya biloko pona nini aina mwasi na bako kuta lingane bango te achima suba kamera mte filmaki suka na mali bali saki nini libala panzana kyo libala ekufaki libala ekufi bobi ala poteneza ka mobali binasa nini kende libala ekufaki mama Bokilo na mwana na ye babimaki bakindaki mwasi patikali nini na bana ikamangana psebelo na poko alelo
yango wana il faut kozala na kati ya prière, il faut kobondela soki omoni na vie na yo makambo ekende bien te sambela nzambe nzambe alakisaka Matthieu 7 lobi nini cherchez et vous trouverez. Dans Jérémie 33 lobi invoquez, moi je vais vous montrer des choses cachées, des choses que vous ne connaissez pas. Kozala na corps étranger na ndako so kozala moto na kati ya ndako azala mama boti yo azala papa boti yo azala ndeko na yo il faut kobondela kutuna ka état d'âme kobondela koyeba moto aza ndenge nini moto aza nani surtout bato bautaka musika bayaka oyo aye moto famille il faut ko ça très attention à cause peu moto famille na yo aya akuti yo ndongo za vie na ondezo vivre et c'est pélicité ça nini alors que le pas problème. Il faut faire très attention. Pour aller là, tout ce qui est là, émission ils apprennent à bouger, ils apprennent à bouger. Mais surtout ça qu'on le babou parce que ils ont battu bazar qu'on benga. Matoyo comment on s'en la passe téléphone. Ceux qui vont monter bas numéro de téléphone, ils ont un téléphone en oyo. Ceux qui vont mettre téléphone ils sont à boire kana mawa. Tous en a ba histoire en dengue na dengue. Yon to ko misa que mon amour tout ce qu'on bêtit le solo. Il est pas yelo que maman. Ngape salamelanga bo yo kape yanga mama ngape salamelanga to ça ko le pona bato baza précaution bazo maye de toute façon ko vendre sa famille nda ko saka nango bien te to mona ngo mingi ko vendre sa famille nda yaka ba source ya ba problème yaka ba source faut faire très attention so ko lingo vendre bien na kati ya makola na ba na yo famille na yo musika famille mobile na yo musika yo na bana na yo na kati ndako waboza na kimia so ko so tie famille na yo o tie famille mobile ba problème yani e bandinde source ba problème pour lelo to suki wana boy ba peko soki pema na ba papa bo moni ngata nga wisi na nga yango na sina bongisi tanga wisi na nga yango na bongisi te papa ki na mo quelque part oh basali nini basala ke malambeli mobile tanga wisi mobile kimiye mama oh balambeli mobile tanga wisi mobile kiminda ko balambela mobile tanga ko lingate balambela mobile tanga wisi mobile sani akimandako yeba ko tuta banzita ya bokoko osala nini tanga wisi osali sali osani opesi mobile po mobile zava bo pilikiki ba bokundu banzuto bo pe maxi bien être et si la est-ce que maxi bien être présente para bo pilikili ba bokundu banzoto neti maxi pe mikolo za na repti ba papa bo benga nga maxi ezate bo moni ka to za video maxi ezate maxi pesa pour force bo pilikili ba bokundu banzoto ko ko maxi ezate mama marasi na tanga wisi osali tanga wisi otaliza ngo bi osali tanga wisi zuma ko mo na so papa sali anga ke no lala ozuma ko patanga wisi opesi papa lali a ronfler tango ko za makasi ko mona les gars vont te faire comment ça nini God bless you mungu abariki tazama kwa saku muna nzamba nimeshele ba boss bye bye. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou, toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu.